ingeta, la famille Bokota, Bokoto, la famille, dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, bandekonanga, koya kola la kola mukana ya somo, koya kola la kola mukana ya koinda, koya kola la kola muka, na ya beba, sava inda, ezo inda, nandenge moko yamabe. Ka ndenge ebela batu biso nyonso tozomona awa makambo ya liwa ya ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Sarah oyo akendaki komela poison po na mobali. Pourquoi? Parce que mobali na ye ayebisaki ye ke non ndenge eza boye nalingi yo lisusu te, nalingi nanga na bala mwasi mosusu. Donc kande boyebi en tout cas esalaki Sarah pasi na motema. Bandekolanga makambo oyo eza dossier moko eza mulai oyo tokolinga to ya ko expliquer yango na chaîne na biso Etoiline Ines TV. En tout cas na Congo na biso ba dossier eza ebele, ba makambo eza ebele. Avant na ya kokota na mozindo ya makasi, kande boyebi, grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Etoiline Ines TV. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Etoiline Ines TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandekonanga kande na yebisaka bino soki ya koloba ezali tokoya, soki ya koloba ezali te moyen ya koya ezate. Toyaka toujours soki tomonike dossier ezali, affaire ezali, yango bomonaka biso. Kande toye lelo na dossier toye na sango ya Sarah bandekonanga. Avant na ya kokota na mozindo et kozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na Madame Kasi Ampoyi. Na pesi bambote na Mama Lisi mpito ya balisi. Bambote nanga na Mama Chérie, Mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM. Et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier Madame Nazo Kazadi, Nandenge Moko Yakitoko Pe, na ndenge moko ya malamu. Voilà. La famille lelo toye na dossier ya Sarah, toye na dossier bandekonanga ka ndenge bomoni Zahir eza ya kozika. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti zongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mobulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, gros solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, théo, na kisi ya comprimé, P injection, na cave-cœur, au zongi mobimba.
ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavke okosepela. La santé n'a pas de prix. La famille, quand on est sarabino, batela santé. Ce qui okobatela la santé na yote, mutumokote, akotikala kobatela la santé na yote. Eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que mutu koyebaka surtout et encore ndenge nini ya kobatela ka santé na yo. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu bandeko nanga abari njema. Gavker aye na ba solution ya makasi, Gavker aye na ba solution ya malamu concernant toujours et encore makambu ya mabota. Pona bandeko na biso nyonso o baza na problème ya mabota o meki ko bota na banzela nyonso monike ezo simba kate en tout cas na osenga na yo benga Gavker na lombangu aya kosunga yo na ndenge pe na système moko ya kitoko. Voilà. Lelo la famille toye na dossier ya Sarah oyo autaki komela poison pona mobali. Histoire eza ndenge nini? Sarah na mobali na ye balingana ki. Sarah azalaki mwana muke o penza tolobaka mwana muke. Bazalaki na kisheri ye na mobali na ye bolingo matakita. Bino moko boyebika mwana mwasi soki alingi ata soki ba parents na ye ba pekisi surtout mwana muke soki alingi soki ba parents ba pekisi la plupart abana bandimaka te balingaka pete. Donc Sarah alinga penza mwana mobali na ye wana na kibo mwana nyonso epai na bango baboya ba pekisa atikala na ye kondima na ye te. Bavanda na kisheri ye na mobali pendant 10 ans. 10 ans o bavanda na kisheri nde mobali ayaki ko décider alobi oza penza mwasi ya bampiaka nanga, oza penza mwasi ya kibo mwana nanga, oza penza mwasi ya vie nanga. Tala kaka mobali abandai ko passer ba moment moko très difficile. Mosusu Sarah wana nde azoyibaka mbongo epa na bango azokendaka kopesa mobali. Mosusu mobali azozanga eloko akolia te, biloko akolia eza te. Sarah wana akozwa biloko epa na bango. Biloko mosusu ya papa na bango, mosusu ya bandeko batikeli ye keno koma zate akoya kolia ya koyiba biloko wana ake kopesa mwa chéri na ye. Alors comme signe ya reconnaissance mobali tango pe mwa mbongo komi kokota lobi il faut na honorer yo mwasi ya vie nanga. C'est ainsi que mobali ayaki ko honorer Sarah. Tango ko honorer ye bandeko nanga ayeko bala. Babali basali mariage na bango kandenge zalaka na kobota ayaki kobota. Siko bino moko boyebika mobali comportement ekomi ko changer nango na ndako libala. Mobali comportement matakita ekomi ya kobenda après ka kobota Sarah. Mais Sarah avandaki na ye aotalelaka mobali ya kibomwana ye mtu ayekolisanga makambo nyonso na tikala koyeba makambo ebele yende mobali ya vinanga yende papa ya bana yende mobali ya liboso na lingana vinanga pe mobali ya suka. Eye kokoma na degré mosusu bandeko nanga kande boyebi mobali ayakomi koyebisa Sarah keno na lingi yo lisusu te. Na olinga yo lisusu te, na lingi komona yo kutu te na vinanga te. Bino moko boyebika basi biso basi ndenge zalaka. Mobali akomi ko maltraiter yo, mobali aya mosusu ko beta, mobali ko finga. Wana nyonso ka pona kolakisa yo keno bimana yo na ndaku nanga, bimana yo na vinanga. Siko biso basi ka ndenge tozalaka na biso. Na kibo mwasi na biso, ata soki ba preuve ezali ya kolakisa keno bolingo eza lisusu te, basi ebele omona kaka na vanda. Soki na longwe awa, soki na bimika na ndako libala o, batu bako sekanga, batu wa quartier bako inanga, famille kutu n'en parlons même pas. Et ko sala que Sarah de son côté andima na kaka bongo avanda. Avanda ka na ndako libala mobala zo finga kaye, mobala zo maltraita kaye, ye kaka na vanda mokile koloba et au-delà de ça na lingi mobali. Alors, Sarah ko vanda. Tango eko vanda wana déjà mobali zo yebisaka ye chaque jour que no alingaka ye te. Eko sala ke mobali akomi ko bimana ye na mwasi mosusu kaka 3 ans ya pamba de mariage. Tango eko bimana mwasi wana selon mobali abando lobake no nde mwasi oyo ye moko alingi. C'est comme si Sarah abando milinga ye moko epa ya mobali. Alors mobali eko linga mwasi wana likolo nango
asombi na biloko akende kotia kopesa na famille ya mwasi na ye wana ya sika. Makambo place yaki koya mabe ezake belle famille ya Sarah. Belle famille oyo e accompagnaki mobali akende kobala Sarah. Même belle famille bake lisusu ko accompagner mobali pour que abala mwasi ya sika. Tango baye koyebisa Sarah ke non ndenge za boye. Lobi mobali na yo azokende kobala. Nde Sarah de son côté aye kotikela mobali na ye message. Pona koyebisa ye ke non ko terroriser ka ndenge zalaka o bangisa nanu mutu. Aye ko bangisa mobali ke non ndenge yo ozokende obala mwasi mosusu comme ça nga na komi boma. Mobali pe de son côté aye ko répondre mwasi alobi aye ko répondre Sarah lobi so que lingi omi boma nazata kuna te yo mto liboso ko kufa la famille. Nde Sarah de son côté allez alobi zela na kolakisa yo ka les jours mobali azokende ko pesa dot nde jour Sarah pe azui poison amelaki na ndenge bomonaki video oya salaki eza video oya salaki avant akufa. Nde video oya salaki donc un jour avant akufa. Nde Sarah amelaki poison wana nde poison wana eye koboma Sarah. Bande kolanga ezo salaka pasi situation oyo eza situation moko na moni bato ebele bazoyo ke la Sarah mawa bato ebele bazo finga nde ko finga Sarah bato ebele bazo sabola nde ko sabola Sarah. Siko mama Étoiline ye de son côté aye koloba nini avant ngana loba na tiela bino nanu ba analyse ya bandeko na biso mosusu boyo ka bango ndenge bango de leur côté bazo loba parce que na dossier oyo bato ebele basaleli yango ba émission bato ebele basaleli yango ba analyse bato ebele ba ekopesa pe ba conseil. Alors nga pe de mon côté na tiela bino nanu bolanda ba makambo oyo ezolobama nga ya bino mama Étoiline na ozonga na nga sima pona koya komeka ko continuer analyse na biso kaka ndenge esengeli. Lorsque la charge mentale atteint son degré le plus élevé, le plus haut level, alors on craque. Cette dame que vous voyez a craqué parce que sa charge mentale n'en pouvait plus. Elle a commis l'irréparable en se donnant la mort. Elle présente même le produit qu'elle va boire pour en finir. Et elle a mis fin à ses jours à cause d'un mec, à cause de l'infidélité de son mari. Lorsque son mari est allé présenter sa maîtresse à sa famille, la femme n'a pas pu supporter d'apprendre que son mari, dont elle a signé à la mairie régime monogamie, a présenté sa maîtresse à sa belle famille, à ses belles-sœurs, comme sa nouvelle épouse. Elle laisse une fille orpheline de mère. Et les femmes. Le mariage n'est pas une finalité. Si ton mari te trompe là et que tu ne peux pas supporter, divorce. Le divorce n'est plus tabou. Les femmes, travaillez pour assurer aussi votre sécurité financière. Car certaines femmes, je dis bien certaines femmes, subissent tous ces méandres de la vie, tous ces comportements abjects de l'homme parce qu'elles n'ont pas de revenus. L'homme, même l'homme après ta mort, il va se remarier avec sa maîtresse. On a bien vu un pasteur ici qui l'a fait. On a bien vu le roi Charles et sa maîtresse qui se sont mariés après la mort de Lady Diana. Mieux vaut vivre seul que mal accompagné. Mais ce mot divorce n'a pas été créé pour rien. Repose en paix, ma petite, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on aille vraiment, on atteint. Quand je vous dis que la charge mentale là est très importante, pensez à votre charge mentale. Et que quand elle atteint un degré, vraiment que vous ne pouvez plus supporter là. Non. Trouvez une solution. Fuyez même. C'est vrai. Vous donnez la mort comme ça. Lui, il va continuer. Il va aller prendre même la maîtresse. Il va l'épouser. On est bien d'accord? J'espère que vous aussi, vous êtes d'accord avec moi. Si ma sœur son Anna, qui a recouvert le mobile Italie, a recouvert la voie pour le mobile Italie, mobile dans un bête hôpital. Ni boka pipi les la soloté. Il y a un dimo kata vina yo. On bat bazo luka na popitou. Bat bazo luka ba pe mawana nza ba pesa ka ofe. Bat bazo luka on tozo bela so luka on ya ko luka. Azo nga mvi. Mais yo pe non dimo kata on pona mobile mo po ka bala ki yo. Donc on bala na zo tricher yo. Mbana no ba linki yo li souté. Dans le roi ya boyo ici li pona yo. To bosala makambo botala simate botala ta famille te bo raison na raté na mwana oyo boti.
Et atala siko tiki mwana maboko mbanda nde bakonyokola mwana bakonia mule matoi. Et pas mbanda. Siko place yoza musika siko ko défendre mwana na yotiki. Po ni bosala makambo boye. Ya muli moni pe ma désordre moi c'est kitoko boye. So qui se pour m'abattre pour manga. Ma vie dans ça non mo kisa ko digao. Pas so qui c'est là. Nandima te koko exanga. Comment ils sont des gens qui problème te. Dikabute. Peut-être l'Ivoire dans les CP de ça. Lorsque la charge mentale atteint son degré le plus élevé, le plus haut level, alors on craque. Cette dame que vous voyez a craqué parce que sa charge mentale n'en pouvait plus. Elle a commis l'irréparable en se donnant la mort. Elle présente même le produit qu'elle va boire pour en finir. Et elle a mis fin à ses jours à cause d'un mec, à cause de l'infidélité de son mari. Lorsque son mari est allé présenter sa maîtresse à sa famille, la femme n'a pas pu supporter d'apprendre que son mari, dont elle a signé à la mairie régime monogamie, a présenté sa maîtresse à sa belle famille, à ses belles-sœurs, comme sa nouvelle épouse. Elle laisse une fille orpheline de mère. Et les femmes. Le mariage n'est pas une finalité. Si ton mari te trompe là et que tu ne peux pas supporter, divorce. Le divorce n'est plus tabou. Les femmes, travaillez pour assurer aussi votre sécurité financière. Car certaines femmes, je dis bien certaines femmes, subissent tous ces méandres de la vie, tous ces comportements abjects de l'homme parce qu'elles n'ont pas de revenus. L'homme, même l'homme après ta mort, il va se remarier avec sa maîtresse. On a bien vu un pasteur ici qui l'a fait. On a bien vu le roi Charles et sa maîtresse qui se sont mariés après la mort de Lady Diana. Mieux vaut vivre seul que mal accompagné. Mais ce mot divorce n'a pas été créé pour rien. Repose en paix, ma petite, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on aille vraiment, on atteint. Quand je vous dis que la charge mentale là est très importante, pensez à votre charge mentale. Et que quand elle atteint un degré, vraiment que vous ne pouvez plus supporter là. Non. Trouvez une solution. Fuyez même. C'est vrai. Vous donnez la mort comme ça. Lui, il va continuer. Il va aller prendre même la maîtresse. Il va l'épouser. On est bien d'accord? J'espère que vous aussi, vous êtes d'accord avec moi. So qui se pour m'abattre pour manga. Ma vie dans ça non mo kisa ko digao. Pas so qui c'est là. Nandima te koko exanga. Comment ils sont des gens qui problème te. Dikabute. Peut-être l'Ivoire dans les CP de ça. Si basele son wana. Ok, or okufela pona mobile etali. Or kosala bwa pona mobile etali, mobile azambeto hôpital. Ni boka pipi lesilaka solo te. Ya yondimo kata vina yo. O bat bazoluka na popito. Bat bazoluka ba pema wana nzamba pesa ka ofe. Bat bazoluka on tazo bela so luka ngo ya koluka. Azonga mfi. Mais on dit mon kata on pona mobile mo poka bala kiyo. Donc mobile na zo tricher yo, mbana no balinki yo lisute. Donc le roi ya boyo ici li pona yo. To bosala makambo botala simate botala ta famille te bo raison na raté na mwana oyo boti. Et yatala siko tiki mwana maboko mbanda nde bakonyokola mwana bakonia mule matoi. Et pas mbanda. Siko place yoza musika siko ko défendre mwana na yotiki. Po ni bosala makambo boye. Ya muli moni pe ma désordre moi c'est kitoko boye. Sarah unajua juu ya Bwana. Aupanse hata kufie wako monacha wa kidogo fiete wako. Aupanse hata kumama mwalikuzala mwanakuweka miezi kenda mtumbu yake. Aupanse hata kuba familia yako. Benye banakupenda sana kushinda ole Bwana. Aupanse kubile vyote. Juu Bwana alikutrompe. Juu siyo alisema hakupendi tena. Ale unajije bon ujikatie maisha. Banasema mwalikufa
habamhesabilie mabaya. Me ingikuwa kama asiuwe, kama kwenye bafu biko banasikika benye biko binapitikana kudunia, ntuka masheri mwa hii siècle yenye tuko benye unafa bina blesse banamuke ba mingi sana, bina blesse batu ba mingi ibi bionafa. Deja bunyumba haikuwake nyonjo, antuka bunyumba haikuwake nyonjo yenye utasema hii nyonjo haitanitoka. Bunyumba haiko nyonjo. Na ule bwana moko naye haiko mtoto wa mamako, ni mtoto wa mama mwingine. Anaweza lala na lamuka na jije bon akuache, ifo unaelewa. Ile mimi nasemaka dans la vie il faut s'attendre à tout. Unaweza lala na lamuka bwana anageuka anasema hakupendi tena, ifo na bielewa vile. Unaweza lala na lamuka bwanako anakuacha mnyumba nenda oa hier, ifo unabielewa. Movie fo unakuwa nikala unajatanda kia tu moment bubaya bunaweza fika. Unaikala tu kama ni mawazo gani likukuia, kama ni demo gani likuvala, kama ni mareklamation walikuwa na kureklame. Someone ko nikala mna juliza dada nini yenye lishindikana juu afike mwele niveau. Na ingine nyeko naua ba mama ba mingi na wanamke mingi ni ile kuanjire. Unaona benye biwezekana nasema sasa batasikia nitoka mbunyumba. Unaenda relate ba kwenu kama ni bapenda bunyumba, sasa batu ya Bukavu na bukisi bapenda bunyumba, kisule dada mtulona anapanda ku gari, jua aliona mugari muko mutu, mugari ya bwanake anapanda bana mke mwa hii 2025 sio kama muko na machawa mu cerveau, muko na tolotolo mu cerveau wala bisanya. Sasa mulitafutaka émancipation, droit de la femme. Sinijui kwenda basaidia mubibi ya hivi. Fanya kazi yako, jikosantra ku kitu kimwa, usikuwe na dependre na mwingine. La plupart ya wanamke mko unaona aliona bwana mgari anapanda ule gari, jua aliona bwana mwele gari na mwanamke mwingine, bwana anamtrompea naona ajiue, ni banamke benye habana maoccupation. Occupation ni bwana. Occupation ni bwana. Mais kama uko na occupation yako, sisani kama unaweza tia terme kwa maisha yako juu bwana alikutrompe. Chambula ya Karini Mokonza anasemaka kama bwana anakutrompe naona mtrompe. Juu hakuna mweko na roho ya chuma. Sasa nenda kutrompea na ya bien que roho itakuluma. En retour na wewe fona fa yenye bitamulumisha roho comme ça mnenda match nili oui. Mimi napatia Karini Mokonzi rezo. Alo baka yo kuna mozolela o mobali. Ye kuna bazo simbe na mandefu. Yo peke ndeko kote msuba fino mabele comme ça boke match nili. Na pesa ke rezo mna mpaka rezo. Unekala tu, unatoa la sumu, unakunywa juu bwana. Hapo unakufa, bwana atakufufula. Mbona hata kama analia utafufuka. Iko sawa uye kisi bugali na kwa butamu wewe dada mnajiua au ye raha ya maisha wewe. Kisha angarasa bwana mbanajiui. Bwana mwanaonekana hana yake hata kitu. Bana unaweza jua hata basi jua c'est juu ya ministre. Useme au ministre anaanza ni tromper, hivi atenda uzie ule fiene magara, atenda muzia manyumba akosi. Jua basi hata juu ya president tutaelewa. Ma chérie. Repose en désordre, c'est ma repose en paix, repose en désordre. Ukishoko mbunyumba inakuwa ma dépression, inakuwa tout le temps ma problème, unakuwa sa moko mu enfer. Funga mizigo yako ushike njia wende. Bunyumba haiko nyonjo. Awe mnangwaka timu kufie na mabunyumba. Siwe kama bichobeli binakwaka sawa. Ilo teni kuangalia siwezo za jilipia nyumba. Siwezo za tola nyumba ya kulipa pa mwa. Siwezo za jilea. Njoo nyiko na bauwa. Mtu mwanezo za jiji seveni kwa mapenzi za haizi kufa juu ya mwingine. Lorsque la charge mentale atteint son degré le plus élevé, le plus haut level, alors on craque. Cette dame que vous voyez a craqué parce que sa charge mentale n'en pouvait plus. Elle a commis l'irréparable en se donnant la mort. Elle présente même le produit qu'elle va boire pour en finir. Et elle a mis fin à ses jours à cause d'un mec, à cause de l'infidélité de son mari.
Lorsque son mari est allé présenter sa maîtresse à sa famille, la femme n'a pas pu supporter d'apprendre que son mari, dont elle a signé à la mairie régime monogamie, a présenté sa maîtresse à sa belle famille, à ses belles sœurs, comme sa nouvelle épouse. Elle laisse une fille orpheline de mère. Et les femmes. Le mariage n'est pas une finalité. Si ton mari te trompe là et que tu ne peux pas supporter, divorce. Le divorce n'est plus tabou. Les femmes, travaillez pour assurer aussi votre sécurité financière. Car certaines femmes, je dis bien certaines femmes, subissent tous ces méandres de la vie, tous ces comportements abjects de l'homme parce qu'elles n'ont pas de revenus. L'homme, même l'homme après ta mort, il va se remarier avec sa maîtresse. On a bien vu un pasteur ici qui l'a fait. On a bien vu le roi Charles et sa maîtresse qui se sont mariés après la mort de Lady Diana. Mieux vaut vivre seul que mal accompagné. Mais ce mot divorce n'a pas été créé pour rien. Repose en paix, ma petite, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on aille vraiment, on atteint. Quand je vous dis que la charge mentale là est très importante, pensez à votre charge mentale. Et que quand elle est atteint un degré, vraiment que vous ne pouvez plus supporter là. Non. Trouvez une solution. Fuyez même. C'est vrai. Vous vous donnez la mort comme ça. Lui, il va continuer, il va aller prendre même la maîtresse, il va l'épouser. On est bien d'accord? J'espère que vous aussi, vous êtes d'accord avec moi. Si basele son wana. Ok, or okufa la pona mobile etali. Or kosala bwa pona mobile etali, mobile azambe to hôpital. Ni boka pipi le sila ka solote. Ya yondi mo kata vina yo. On bat bazoluka na popito. Bat bazoluka ba pe mawana nzamba pesa ka ofe. Bat bazoluka on tazo bela so luka ngo ya koluka. Azonga mfi. Mais yo penon ndimo kata on pona mobile mo poka bala kiyo. Loka mobile na zo tricher yo. Mbana no bali nkyo lisute. Don lo kwa ya boyo esi li pona yo. To bosala makambo botala sima te botala ta famille te bo raison na raté na mwana oyo boti. Ya tala sikotiki mwana maboko ambana nde bakonyokola mwana bakonia mule matoi epa mbanda siko place yoza musika siko ko défendre mwana na yotiki po ni bosala makambo boye ya muli moni pe ma désordre moi c'est kitoko boye. soki so ebomama te bomanga babe nasali na mokeza ekoliga o pasi oyo kisinga nandima te koko oyekisanga komo oyisanga deja olinginga te problème te likambo te peut-être liva nanga esepelisa yo. Si basele son wana ok or okufa la pona mobile etali. Or kosala bwa pona mobile etali, mobile azambe to hôpital. Ni boka pipi le sila ka solote. Ya yondi mo kata vina yo. On bat bazoluka na popito. Bat bazoluka ba pe mawana nzamba pesa ka ofe. Bat bazoluka on tazo bela so luka ngo ya koluka. Azonga mfi. Mais yo penon ndimo kata on pona mobile mo poka bala kiyo. Loka mobile na zo tricher yo. Mbana no bali nkyo lisute. Don lo kwa ya boyo esi li pona yo. To bosala makambo botala sima te botala ta famille te bo raison na raté na mwana oyo boti. Ya tala sikotiki mwana maboko ambana nde bakonyokola mwana bakonia mule matoi epa mbanda siko place yoza musika siko ko défendre mwana na yotiki po ni bosala makambo boye ya muli moni pe ma désordre moi c'est kitoko boye. Voilà, de retour, Nabandi Ebele Abatou, Bissonio Sotonti Kolanda Awa, quelques réactions, Tonti Koyo Kapé, message ya Sarah Bandekonanga, avant Liwanaye, avant Akufa, message Oyo Alubaki. Alors, ngana makambo nyonso, eloko kana kolinga penza kopesa conseil, premièrement na basi. Eza que, libala izalaka fin du monde te. C'est vrai, moi si nyonso to conseillaka toujours basi. Ndako libala, beauté à moi si ebongaka toujours na ndako libala. Pourquoi? Parce que eza na basi mosusu a préféré na ye abala te abandaka kosala kindumba.
lelo abimana mobali oyo lobi kuna abimana mobali oyo lobi kuna yango biso to conseillera toujours moi personnellement na conseillera toujours basi babala batika ba vie wana yabi lelo oyo lelo koto yo lelo lobi kuna ozana mobali kingadi lobi kuna emataki lobi kuna ekitaki na conseillera toujours basi bobala mais naka ya ndeko na biso to mwana na biso leki na biso yaya na biso na kombo ya Sarah oyo lelo akufi likolo ya mobali ami bomi. En tout cas na baka wana bandeko nanga eza baka moko oyo nga personnellement nakoki ko conseiller mutu te. Nakoki ko conseiller to ko ya ko baloba ko encourager mutu te ke non soki libale simbi te vanda kaka si faut que omi boma te. Okoki ko mi boma pona mutu te. Il y a de ces histoires. Sarah avandaki na mobali na ye pendant 10 ans. 10 ans wana eki chéri. Mobali oya lingaka yo te. Sarah azaki mwana mukeme abandaki kokola. Et surtout, soki réellement mwana na mobali na ye wana alingaki Sarah te, alingaki abala Sarah te. Parce que mobali nyonso to mona mibale ebele, babimana basi ebele, basi basalela bango nyonso, mais tango akomaki na tango akobala. Batikala kobala ni basi wana te batenda kobala basi ya o bango moko balingaki to mona yango esala somo ba ebele abatu bafinga mibali wana me basala bashwa na bango o izalaki na bango clair to mona yango mais soki mobala ndimi ko bimisa mbongo ya mutoki na ye ata o ya mike alobi ke no abala aya kobala yo aya konore yo cela veut dire que mobali wana alingaki yo eza bongo. Sikoyo, na kote mosusu il faut skoto tala ka o ya Sarah. Lelo du coup ka boye, mobala ni mobala change lo yo face. Mobala komi ko beta, mobala komi ko finga, mobala komi ko maltraiter yo, mobala komi ko salela yo ba chantage, komi ko salela yo ba makambo mabe. Mais nga naza chrétienne, il faut to kota ba makambo wana sur le plan spirituel. Soit il y a la spiritualité. Ezana ba makambo oyo ezo salema oui ebela batu bakoya ko yebsanga oh mama Etoiline bino makambo nyonso bolingaka kokotisa ka spiritualité. Est-ce que wana makambo ya kokota spiritualité ezali oui ezali nga na za mwana nzambe parce que ce n'est pas normal au vanda na mobali na ba année o nyonso bo vandi tout va bien et du coup ka boye mobali aya ko changer lo yo face na 3 ans ya pamba mobali alinga akende kobala mwasi mosusu likolo nango mobala azalaka ta na mbongo malunga te. Et puis na belle famille mobimba o bayaki kobala yo bakende kondima kobala mwasi mosusu esale makate. Donc il faut to lande fi wana mobala ngo ya Sarah kendaki kobala fi wana akendaki kosimba bisimba simba te parce que basi ya lelo toyebi bango bana basi bakomi na bango kokota bandako banganga bakomi na bango kokota bikota kota fi wana akota ki bikota kota te yango nde motuna nanga. Alors naka oya Sarah namoni bato ebele ba ofinga Sarah basaboli Sarah la famille Sarah asalaki dépression sikoyo na dépression oya salaki azalaki na muto kosunga yete yango esali ke akomaki na suka ami boma boyebi na kilelo oyo mokili tokomi kobanga ezana batu mosusu koti kozala na likambo ke ko betela ye lisolo mokili mobimba yebi lisolo na yo sko batu pe olieke batu baya ko console yo baya ko pesa yo makasi batu bakomi koseka yo yango ekomi kobangisa batu ebele omona ta muto azana likambo azo kufa nango kaka. Pourquoi? Parce que azo banga soki na beteli mutu kingandi wana mokili mobimba ekoyeba na tango mokili mobimba ekoyeba batu bakocholanga batu bakosekanga batu bakoimilienga batu bakoloba boye eza bongo. Alors oye bomisi penza Sarah eza complexe azmano sala dépression siko azana muto kobetela lisolo ote azo banga soki na beteli camarade nanga mosusu aokendo tonganga bisika okende mosusu bakosekanga mosusu bakocholanga wana nyonso bando travailler na mutu siko soki ozana ba makambo ebele obombi na mutema un jour tango ba makambo wana ekoya kobima yango ebomisaka yango penza ebomisaka ezalaka bongo yango ezalaka toujours conseiller na bandeko na biso ya basi ya mibali
oza na problème lukaka mutu ya kosololaka na ye mutu oyo yebi keno oyo soki na sololi na ye aokende kobimisanga na poisa te ezalaka toujours bongo